mutuna ya bosani fete ezaka na le 30 juin. Tamusa micro ba yebiso le 30 juin ezaka wera jibe 4x4. Mais mabosani le 30 juin ezaka nini? Fete ya nini? Eza eloba mate. Boba koloba ngo poani. So ba lobi ba yebisa bino vérité. Ba chili biso distraction le 30 juin mais bokeba. Mususu akomane cordonnier bino boye bakate mususu kwado kuna ali bolamuse kana makambo ndule naki kwado atiki sikwazo so mbongo te ayeka makambo abeta conseil kofiolo mida sala papa wembe loko ya na oyeba tango su wera paza muté stratégie mona yemo producteur asimisi baninga ka ndinga système aweko asimisi ka baninga lutu ndengele ozo kompa tango su PJB mpiana tala na eteni setango bayambaki bango baza koto ba misu baza kuna lo ndenge mo mpate ke kam mais ba misu bazo ya ko sepela po babunga na bango na ndenge nga na yebeli ba leader wana nyonso bawera bajibe balema kaba neti kutu Blaise Bula nga na yebi aza gérant na bar moko na lingwalana batuluka bekokotana babwaka kaisu tozokende tie na podium ozuluka bangambu bajibe pe ndenge bamanai koyemba kala ebi banzemo na bango ya kala ezalaki na kijene mwa énergie ezali mwa santé ndenge bandoko yembela kala ndenge bakoyemba te talaka po bondimake ndenge bakoyemba te ebi wenge ndenge ezalaka fiere boye eske place basalaka repe bakokotisa bino yebi bagafe bazosala kuna ebi ndenge bazoyemba kuna bazobomba po ezala surprise wenge abombaka te wenge eza place 12 evandi na lukuta place bamekato ezalaka babongisi repa pamba bazosala kuna bazoyebiso eske balingi ata kamera ekota bandeko balandi yokani télévision na pesi bino lisusu mbote nazongeli bino na moko ya baoyo toluki akimaki biso boseki bobukani bapandi mais lelo tozongeli lisusu aninga pesa bino mwa message na bana wenge to pe na ba organisateur nyonso ya réconciliation to pe ya concert réconciliation ekosala le 30 juin na stade de Martyr ekosangisa bana wenge nyonso to pe ba wenge 4x4 nyonso ensemble na yeko pesa mbote bombo yo analyse ne po babengaki analyseur na pesi mbote mbote na ondeko bonio santé PPRD omoni ke na mona na sute PPRD ya PPRD te poza na PPRD foza na ndoki oza na maseke po bato wana bazaka esprit mabe mais siko na yiso PPRD ya PPL na ndenga système akini po analyser awiti mboka na yiti ko analyser mboka eke bonga ndeni makambu te ke bonga ndeni ndena yeko kuta omoni mboka na biso ba politicien na mboka na biso bazaka mayele koleka même ba peuple na mboka na biso ba distraire biso na masanga miziki na makambo etali kuluna esili e na makambo etali église toza na distraction misato osali église kuluna na kotia biso miziki na kobina bato bazoyeba te tokomi 2000 ozalaki na 9 ans bo tokomi 2024 tokomi 2025 ozobakisa bambula ti okomi na 40 ozoyeba te ke distraction kaka batiaka wana ya omoni distraction bamemi biso babike le 30 juin mutuna ya bosani fete ezaka na le 30 juin tamusa micro bayebiso le 30 juin ezaka wera jibe 4x4 mais mabosani le 30 juin ezalaka nini fete ya nini eza eloba mate bakoloba ngo poani so balobi bakoyebisa bino vérité bachili biso distraction le 30 juin mais bokeba na ndenge nga na yebeli ba leader wana nyonso bawera bajibe balema kaba neti kutu nani Didier Masela to nani Blaise Bula nga na yebi aza gérant na bar moko na lingwalana na yebi Mikolo aza gérant mais yo yebi banzembo na été nzembo ayeba kitoko kwa Saint-Valentin et tout ça là danser karaté za nzembo etali ba amoureux biso za na biso ba amoureux te neti bato ba fetaka ba anniversaire nga na feta ngote eza mutu na mutu eza bato balanda mona ye gérant aza gérant na bar moko boye na koluka kombo nango na bar wana et puis après événement na ko filmer na bar agela ka makambo etali primis ba masanga tu mais nozo comprendre te kuna aya ko yembela biso ba biero tuni bato batika na musique eza wera na jibe oto yebi bato nyonso wana même ba ale makaba soko tshena nzela muto yebi ne yesu te boke ko lamusa bango ba ya pona nini bo distraire population le 30 jours to yeba su te ke za ka fête ya nini mais na concert wana pesi bato belé il faut ba ambulance ezala wana ambulance na concert na concert ya yole pona ko yamba bato bando kweya likolo émotion yamba bato émotion te ba musicien de ba bando ko kweya
bato lokwa bekoko tana babwaka isu tozokende tie na podium bato lokwa ba Blaise Bula akoma ne gera komaka na ye okende kotia kuna ozoluka bangambo bajibe pe ndenge babandaki koyemba kala ebi banzemo na bango ya kala ezalaki na kijene mwa énergie ezali mwa santé ndenge babando koyembela kala ndenge bakoyemba te talaka po bondimaka ndenge bakoyemba te ebi wenge ndenge ezalaka fiere boye eske place basalaka repe bakokotisa bino yebi bagafe bazosala kuna ebi ndenge bazoyemba kuna bazobomba po ezala surprise wenge abombaka te wenge eza place 12 evandi na lukuta place bamekato ezalaka babongisi repa pamba bazosala kuna bazoyebiso eske balingi ata kamera ekota po bazofute kuna na ndenge moke sikoyo erreur obenga wenge nde nzungwa ba 12 na nzungwa ba problème nzungwa ba 12 nzungwa ba problème na wenge nde place toye komona ke ba musicien ya kala ba musicien ba yeko bima sima bazobanga ba musicien ya kala te yo ebite terme wenge zaki wenge musique toza likolo yo oza likolo place vive la musique ezali oza likolo place King Kester azali donc bango babeta baobeto 12 mais soko za distrait ozoyeba te ke bazomema yo po kobanga ebele il faut botuna bamoni ba secret ebele ya badei ba musicien na biso ebele bakufawa bino botuna ba santé na bango te Papa Wemba bapekisaka ye koyemba awuti kuna na lokoso mbongo aleki tiko tomonaki mbongo kote memaki wana ikone ya nani ya musique congolaise ya musique batutu ba musique mutu omoni lelo wa musique so tozobeta makambo ya musique so tozobeta makambo ya musique il faut totalaka bato lokola baluambo makiadi ozo comprendre baluambo makiadi bato ba idéologie ba musique lelo lokola balutumba lelo lokola ba vie na biso ba wite kokufa mais so tocha na balise wana nanya azate yebe evoloko tanga bando renye Wemba zaki te evoloko po bino bokontaka te bambuta mashakado bazaka na bamboko Wemba zui élève po ye pa yaki na mwa triphasé Wemba zaki na 12 te zaki na triphasé oye pa na ye oza mulai abendi pantalon na ona mulai wana yango akobeta soki lelo moni bakuluna batonda na Kongo mutu akotsa kuluna obi akotsa bafazer eza Papa Wemba oyebi yango te ezalaki soko kimi na ndako pa na bino osali likambo kende kovanda na victoire place Wemba bando koyamba bato nyonso ata oyibi yaka kuna koweti soki bato batekaka bakoweti idéologie wana bato babimisa ba Papa Wemba yo bino bozoyamba analyse azoyebisa bino verité ozokamwa ndenge Papa Wemba ande koyamba bato tu mokolo mosusu tuna meme bozi boyamba bozi akoyebisa yo bamiyibi nyonso bazokende vanda pane soko yo zana mbata bie Papa Wemba bendi yango abeti yango tala nzembo Papa Wemba alatati basafari akala complet lena bakuba large ball kowete bandozo yo azozwa pa na bato soko kimi oyepa Papa Wemba fo azobilamba ozofanda na victoire na moloka yoana ndongo monaki yende abeta ba pantalon mikuse batunye Papa Wemba e pantalon ya mikuse azwi mwa mutu mwa mukuse batunye pantalon ungaro fo yana mutu ayebi lisolo concert a wenge batebele ba okoya kao concert a wenge keba ba musicien bele ba kopike ba crise ba kosana bango plein mais ba koyemba bien te ba kobeta bien te pona nini balinga ba mélanger ba geno bazana énergie o babeta na wenge bato lokwa ba fere po soko che fere wana aobeta vocal na bango nyonso sans faute pas corrigeant ndongo moni na okese wana soko che Marie Paul Amati wana akoyemba ba vocal ya wero Marie Paul azamutakala kasi wenge balobi wenge 4x4 Marie Paul azaki wana wenge 4x4 Rico kwa azaki wana wenge 4x4 Zingzong azaki wana Delo Baza azaki wana est-ce que eza wenge nyonso te bazui wenge 4x4 ya ba 12h ba oyo basala 12 babeti ya bango wenge 4x4 nyonso nane kangami te ba yeme bwanga baza wana po kuna babimisi Didier Marcel fondé mais wenge muzika eme bwanga fondé te omona ngoteke na bino bato bozo yamba bato boyambi bango wenge nyonso basangani te eza ndambu ya wenge ya ba 12h o ekambami na wera na jibende basangani ye moko Rico ko bazali na ye moko mutasala wenge bazate eza ba wenge nyonso te yo so na landio bien c'est que wera na jibende ba kolo 12 na wenge ba kokwa 12 bangwana lisola wenge isolo ba chanjaka te wenge mutu nyonso ayebi so ke na banda mutasala wenge eme bwanga zakuna Rico kwa zakuna
Zing Song azakuna Delo Baz azakuna. Mais bon ayimba suti le. Ayimba emebwanga baito yemba na jibe na concert a jiba betaka na ville wana botali honte abenge emebwanga bayembi mulangi ya malasi bayembi suna mwanze mona emebwanga omoni yango te jiba emebwanga za babete wana wenge ya ba 12 soko yebi 12 teka bango na bango baobeta na matraka ozaka na wenge ka na répétition na matraka bokanga analyser la kosa te na leki Denis même na ba prophétie. Na leki Denis si wana za pasteur moko ya lukuta biloko nyoso yesimba ete yango akomi kokota na kumna taliebo na moni pazo sa théâtre mais analyser obike jour ya concert wana bato ba osala plein bato ba ko bunda na bango bato ba ko yiba mabachombo kuna bato belé ba misu ba ko kanga bango na la police bato mais bango moko wenge muzika wana ba ko yemba bien te po ba komi déjà ba vétéran muto ya ko tia bango poa boye na attaque chane ezate yozo senga pena faire fozala nazo senga faire fois à la te nazo senga bango nde fo bazwa po manda yemba sur likolo te manda yemo asala wenge référence na mutambunda kima yo moko tala mutabongo bozo et puis manda mali chance za ngo to tuna kazwa na wenge muzika obia uta na ngona okay jazz azo yebana te ayemba sur likolo te oui okay ce n'est kufata lutumba yoko tigire sovele oba mikolo bazana na bana oke yo yoko ndima charge obeta na oke jazz to yo na famille ya wenge makila ozo ndima ba charge musu omoni mboka musu ko okende ozano mungala te ba opesa batu pouvoir yo ndimi ozo mais ozana makila mangala te banda zo oke jazz bana oke oyoka ata album ebeta babeta a concert place mona ville na bosa ba kota 12 personnes 30 personnes ndaku mo mukie o manda beta po oyo kota makamolo bate père otikiringa charge mais luka ata bato bovana na bango to pesa ata lo fombo azwa po yenda yebi secret ya oke jazz manda yebi secret oke jazz te ya yebi wengete ayebi oke jazz te ozomona ayebi wenge boke benga manda Marie Paul Botiki eza déjà 12 ozo comprendre bozo benga Blaise Bula comment ni gérant na balle et na bar comme ni na Blaise Bula na gérant la vérité bon Blaise Bula a problème ni na faire eza ma problème otake bomi mutu na mbeli yo pe ba ko bomo na mbeli azane gérant na bar comment ni ko koma ba primis be school na ko teka boye bozongi sesusu ayeba ka su ba vocal na yemba te oh koyemba répétition quotidienne ni koyeba ke yazo ba su ba vocal na lobia koyemba ezala lokola bale ozaki ni jeune ozoyemba bien soko ko mukolo vandi loba batu ya sima batasimande ba gardara tala po ezaka nango pe mate akobakisa suba mayele belé mais ba chanteur basila katango ozo kola ozo sila pe omoni na sima soko yoki papa wembo yoki ndenga yembaka liboso te otala ka jibe na ba concert jiba beta ba 4 chanter jiba comme obeta 2 chants moi chance 3 chants akoyemba ngo pe penate ne bandelo mutu muso akoyemba pona nini pema même wera yaka akota wera sikolo kwa zamu tabe stratégie akota ka femme mais bino na moi be stratégie pour ndule lelo comment okotsa na comédie pour batu ba travailler sous mingi te faut kotsa moi comédie na ndule pour ça la moi bien donc concert wana na pesi gouvernement soka linga me mangambu te ba musicien musu boye o ba bengisi bino to yebi ke botika na bino boyebela oyebela obwaki mwa cri moko pemia kobuka na te musique échanger ba vitesse place ba faire ba bima ba fali ba bima ba bina filet ba vibrator ba tutu baza na pema po na minute ndenge tolo ba mutazo dominer eza faire gola si terazo dominer héritier pas alia ba fali pe baza na minute o faire gola Jésus de nuance yende mutaza na bale na maboko na makolo et puis sous ba salaire ba osala so album ba koyemba nini ba miki de banzemo no yemba karezaki na mutuna makolo te ezanga motema lelo nzembo echanja nzembo koma il faut ba proverbe kota nzembo elatela mbato komona nini ba ko bandela ba miki dede obie ba kosala so banzemo mususu te ba osala sika ya sika ba osala 4 chants est-ce que Kaluji akokoka lisusu pour Kaluji pas comment nous jeune Kaluji talaka Kaluji mutulu kwa Kaluji awuta rapoto aye na kini place ko vendre zate yepe ba ke ba vendre no te Beatrice azana na problème ko vendre donc mutu soke énergie ça la bieta na problème ko yemba yesus e ko wenge mobimba toni hein ozoboya wenge mobimba toni na bia e koko ta lisusu yekutu eloko te papa wana akomi na ba misuni bimi eboy akomi na ba vondo mutu akosala nini ba mutu susu nini vondo akomi kwa ba yondu boru te bato bazaka na be États-Unis wana donc gayare leki akobwaka nini nzoka balingai basala boy lokola bango bazana bango ba pro
wenge basangisi bangai basangisa pe na ba famille na bango wera yo boti bana combien kuna yaka na mwa kelike bana jibe mpiana oza kome bako renforcer bako koya jibe na wera bako ya babani mwa nzemo na mwa komi mwa mikakatano ebeti ale omona pa fera ko longola bora jibe koto pe nanya biki tona ko ya pa longoli mbala moko eloko ya ekokota koto pe bako sala boy janta misina longoli eloko akaluchi ozo comprendre c'est le yo pe papa nous le kenebe mais on a makambo azate ndenge baza lokoso ya mbongo ba leader na biso ya Congo baza na mbongo ebele jibe na wera me balela 12 balingi kaka bali ya mbongo wana tina mikuwa yo kasi kuna mbongo ekabwana ndenge moko ekabwana ndenge moko te ba eso yo tale makaba linga azonga jibe na wera babondeli babite ale makaba yo soko zongi muta kozwa biso ya ko tia biso diapozo likolo koyemba pe tokoka na biso sute tokosambwa ale makaba zwaka mbongo na biso babambie ale makaba yango moni ofani boke eva na hotel Beatrice ngaso na uti mikili na ye na kini na ova na hotel Beatrice te na ova na pa na ngai obie naza na ndako akofutela obie place na nga metala bato lokola bakaluchi baekokota bazwa bambongo me adresse eza te po kitambo yango bato bakomisa kitambo ye mo eza première ville mais ye moko azwaka vertige azwa muke bo etala muke komini ya kitambo bakomini oyo olobaka ke yo mtu osala bango obie bango bazwa gaya koleka ye bisanga na buzoba ni quartier anesa siko bango nyonso baza na Beatrice ngana na ndako est-ce que wera zobana na Beatrice jiba zovana na Beatrice baza na ndako bavandaka na bango nyonso wana Congolais azali bango nyonso baza ba Congolais mupaya zate bayebi kini bie bayebi makambo ko dame bakenda na poto kuna mususu akomane cordonnier bino boyeba te mususu kwado kuna ali bolamuse kana makambo ndule na ki kwado atiki siko azoso mbongo te ayeka makambo abeta concert loko ape concert mo soutenir na gouvernement na ba rubrique yebi mais nazo banga lisusu Kofi Olomide sala papa wembe loko ya na oyeba tango su wera pada muté stratégie mona yemo producteur asimisi baninga ka ndenga système wake up asimisi ka baninga lutu ndengeleka ozo kompa tango su PJB mpiana mais total ka événement mais faut yeba mbongo ekabona ndenge moko te tala na eteni setango bayambaki bango baza koto ba misu baza kuna lo ndenge mo mpate ekabo mais ba misu bazo ya ko sepela po babunga na bango po mwana moko lelo soko bete lisolo ya Kaluji azana 15 akoyeba pe Kaluji te aotune nani mais soko tuni zombie pistis ayebi mbango po époque musique mikolo ezela d'époque à vitesse age ate la télé ata makambutu sapi lobi kalezaki so lingo kende fête faut luka costume au défi ba soulier mais lelo so na couper ata lipapa danser ato somina ngona gambe la fête eleki donc to faciliter makambo ebele bango siko bazana ba yebi jeu biso tozana ngote ba yeko kota ka bikota ba yako kufa na bango pamba nazo regretter ba musicien bele ba ko kufa mukolo wana ya concert ba memie pe na ambulance tricage betami loko anzela na biso embouteillage pine moi retard pa atiki pe muki donc so baza mayele babenga babana na bango babota ba interpréter soko moni soki lelo na bango pour endurance wera benga gibana jiba benga gibana ba misuku to babota na bango te babunga na bango na wenza mutolula babenga bana Blaise Bula paza na mwa kelike bana babengi soki babandaki repo lingo mona banga babenga batu nyonso boyaka botala ka po ba peti wana ba masa wana baza na ba voix mais bango baza na kikalaka nde to tambwa si asila na e mais komboka nde tikala ndenge bango bazali do yo so mona kalanga na yebaka soki jiba bimisi wera bimisi Kofi abimisi ato ute na ndako na bino soko bimisi boro oyokana te mais lelo wera bimisi jiba bimisi Kofi abimisi mais bina fila beti boy abimi likolo ba mninga ndeni musique comme vitesse age donc conseil na opesa bango so ba lien na bango mbongo bayoka sonité jiba yana bana na ye wera pa yana bana na ye bana bacha bango poa musique ekende bien wana bato ba osepela bon congolais pas za muta David na yebi ke kuna wera oyana be stratégie na ye tanga ko kota o mena bato be stratégie yoka si ba oyemba ko mele nzembo ba oyemba bango ba 4 nzembo ba 5 nzembo na rep bazo kokate bazo kokana te ba okata ko tirepte otali yango te ndini zolo ba ke ba kokate na yebi se onga na za 12 na yebi 12 ndenge sama na Greco tangu Sankara longwa ke batu nyonso boleka na TV na ba piro je bozo finga Sankara long na yebi bino ninga bito za na Sankara za 12 wera bungi muke na news po zonga il faut ba mema na distance ya Sankara yo sa ni to ke boye tangu biso to take onga wera na bibi wera za mutabe stratégique omona tangu Ericha kufi kimi mbamo concert à 3 jours na baroka ya za na 12 omona te égalité na JB za ka sute kaleza ko comparer wera o comparer JB mais lelo ezaka shute
Ozo comprendre. Neti nga za na mutu mo za na poto ese nga banzembo ya JB yango 3 cha. Mais JB mo abimisa banzembo ezata ko bimisa sub album te na tunye po ani abi 12 mo ezaka wana eyebanite. Ese JB ndenga za na azangi tanga zangi mbongo album ebima. Ba de match eza kombe. Et comme on a muyombe gauche, au moins au boti mwana ko 10 ans, bali 20 ans, ba de match ebima te ebima pete. Mais bon, ça veut dire que village Kunga net ezo simbate et tout ça là album affaire. Yo ko lobani. Po babi fali azoliango kaka. Fali azoliango kaka. Na le bien. Nombre de vues sur internet moi. Chargement te. O moni fere. Alors voilà le fombo abeti ma vero na kasalobele en mingi tabeti ma vero a sommité a booster te mais ma vero sali ba fi. Siko fere azabilo ko ana tika. Mais bato ozotangela ngai otangi nani? Bafali basomba kabazana ba grand Petre bore bimi booster ngomba la moko ko tala mutulo ko les bogards na générique bimi ka lobby mbamoko 200,000 vues. Oh les bogards nani ayoka kayo nani yebi yo anga ye musique bébé. Et ils bêta kutu te mutu. Donc ozo yebisa mutu ayebi kutu les bogards te. Mais les bogards ozo sa te bazo booster. Siko na minute yo batu nyonso taka président des États-Unis alingaka dame e makamba guerre za na mutune me habite bo benga fere gola ya tuni abi mwana ya yembi nzembo moko mais alobima na 90 fois asali featuring na mabite fere ka yemo habite to déjeuner siko yebisanga musicien ba téléchargement nyonso lelo vitesse aje koma na komanye bo manye bo mona ka fere premier bo mona fere premier faire abonné komanye hein il y a boostakate aza premier na biloko tout à l'heure bon mona musique à l'époque faut vous comprendre le lo analyser la zo sala kwa kusela lobby petit moko pa robima aya leki so analyser ezaka ate ndenge yesu pa yaka na époque na akei batu msupe baye wana ndo BBC tokenano conseil asuka pour na question asuka to clôturer conseil asuka va pesa nana poser na question moko asuka bon si manango ko ya na question ndenge ngopesa ba congolais question asuka te soki réponse so conseil asuka te na tuni oyoki tendance nyonso ya porte à porte na ebite so oyoki nana koti porte à porte ya nani oyebi porte à porte na ebite porte à porte eza basi ba okenda à Dubai ba olia nini oyo po bazwa mbongo te moni mamba Dubai tokoloba moni Congo eza pe problème ya basi wana eza problème ya gouvernement ba konzi to yokuta na mboka na biso bazande mabe toza na misale bela omoni na Congo lelo bakozwa muyibi moko boye ayiba fort batie ministre intérieur ayebi na eloko te ozo comprendre bato bayebi ba place wana re pasi eza na Congo ezaka Congo te basi ba okelia kuna bazaka ba Congolais mais mingi eza ba Congolais mingi ba Congolais pena ya biso bazokende lia tonkara il faut lo ba nango bien na ndenga système tonkara ba odamenye mbongo omoni mbongo lelo ndeza monde tozana balabala okoyesa mutu moko mata poto wana ndeza boy $200,000 eza uta kuna sote na biso olobi kutu mutu moko bako bimilo ata 1000 akosinye na buka na ka poazwa mbongo siko batu bakosala ngo bato bazana mbongo te mutu azana mbongo akosala makambo wana te et puis susu soki makambo kolia nie ezere nye na mboka na biso ezape likamba okamwa te tokoma komona na mboka mwasi na mwasi baobalana mibali na mibali bazobalana bongo wana kutu bozoloba te leki bien kutu ke kolia tonkara po mutu akolia nenye kuna ya lave na ye azongi okoyeba te ka damenye po dame mbongo eza kope eza vitesse age bongo yozoloba boye kope bamusicien ebele baza na Congo basalaka showbiz bakomaka basi ake na mboka boye batranfuni ye na nsima azwi bora nsima ro lutumba ye aye paza na mwasi bolobela yango te kaka makambo anie bamusicien na biso mpe baza bapeda wa te bolobela yango te kasi oto yebi te tona na preuve te neti oyo yebi nani apart pasteur wana balaki wana oyo abali mundele wana oyo nayebi nde bokoloba bamusicien bokobanga obanga kasho te na obanga kasho na oloba vérité pasteur wana aza pede za na preuve et preuve nini ngoloba totali na ba vidéo tant na lobaka denile ça faux pasteur aza pasteur moko loko akosa batu mingi nzamba tumbi elongi komi lokola nzombo siko loko azaka mayele mingi po akosa bino akomo loba na bino te elongi na ngata mobutu azaki bakanginga na tono batenga na tono ma ya moto so batio na tono ma ya moto maye koto na zolo kokufa maye koto na mato te kala batu bano pakola ba savon jaribu na mekako
ya bano pakola jaribu na mekako moi nyonso mona te kagule lobi nango yango esali eposo lokola nyoka na lukuta pa sangisa makambo tu na ba mali chance ndenge pa kosa ba olinga ko sambela te yango na loba bongo po ya ndenge yo zaboye oningi kisi oningi kisi makisi te biso toyebi nzambe na ndenge mususu epe komone nzambe te na osambela na ebi ko kabona ya nzambe na mutu tanga sali Adam na Eva selo histoire bi yo mobali pozwa mbongo fo mona passe yo mwasi kasi bo kabona na tata bengani yo siko ya ko belele ponani na mboko soki nzamba zalaka na mboko mbeto omona passe ba passer boni ba sambele ya guerre na ese esilate eza mamba osambela te eza makambo ya biso moko tozwa conscience eza te siko passer okwaza omoni na mboka na biso soko yebi français bien otalien opena moi bien OK politique soko za na moi voix ya bien OK oluki musique okoti na musique soko yebi moi ba versa bible moi ba veste pe zalaka na moi ba cravate OK nous na nzela ya pasteur omoni kalezaki neti balabalo tokende omona place mo batie riba bakomi nganga ngombo awo mona bakongi nganga buka batu siko babimisa ba chiffre wana mabe mona mutabomi komaka Jésus sauveur mais soko koti kuna azane nganga akomo pakoloba mafuta akomo tsalo boye azo salo babiloko wa siko tango batali ke kombo ya Yesu ubie ya nzambe ze futa batu nyoso bakena commerce wana yo kasi na Kongo wa pasteur aza ebongo na déclare na bili mete wana ba pasteur nyoso ba escroc wana ba benga na bango ba nani ba passer ni bazanga na limete ba nyonso wana ba benga na bango bazongisa ba compagnie ba jeune ba sala ba compagnie ba chasser zonga ya ba savon ya ba sardine batu ba sala na lobango mabe na lobango vérité Webi ko luka problème na bana wenge pona osukisa yangwana clôturer pemba Congo ezala ya bana ya wenge te et puis suna corriger bato ebele bakumisaka bandali balobaka o bandali c'est parité bandali bango bazana histoire ya bandali te flamata nga yakao atala bi ba célibataire na ocha bango wapi atongi bandali atongi na lemba yango mona mwanda ko eza ko ya ba pigeon ngana zo ebiso sikoyo ba sali bango 5 mètres 4 mètres na capitale ndako eka neza 5 mètres 4 mètres eza ndako ba célibataire sikolo kola bazangi place ya kokende yango bazovana na ba famille mais yo ye na bumba omoni lekeleke tala ndako awo kovanda libanda osali bo o pena place esengi batu bazala kuna na banda eza place ya ba célibataire so za na bandonga na kola na bandali na oseka yo botama na bandali place ya ba célibataire star minene babimi na bandali star minene babimi na bandali te balwambo bazali bana bandali po balwambo ne be star bona ya kalati ya lelo bongo lelo ka ba yeso net na lelo ba star baza fali pupa nani azalite fer azala mona ya selemba ot mona bumbu ake kuna ba fer baza ba matu Samuel ozo comprendre te muto abimi na banda yo ona zuwa bana bandale te bandali complexe te bandali ko comparer ngwa te so lingo comparer bandali nao zwa kamera ta kota na lupango tala ndako komona mo espace zwa kamera memango na bandali batu ba ofanda lokwa bambinzo bazokanga ma place ko vendre ezate wana eza place batikila ba célibataire so za célibataire ndoko futela na bandali ozo comprendre yango wana o yambi analyser za vérité biso na Congo tozaka na posa ya kombo te soko lobi bongo limete limete bazo kata aveni koleka même banda ku mususu tali peza aveni munene me bawela yango te metala bandali eza place ba célibataire tala lemba siko koloba nini partout ba star bazali partout batutu bazali donc sengi ka idéologie na sukisi a osukisi obina pesa batu conseil net na opesa na conseil ba congolais bazala kola mutu alikele bakota mungu te soko bani ko pesa conseil bomona pa abani ko finga opesa conseil to saka bata Gimalela papa na Elini Malela mutu aliaka mbongo elala te Gimalela aba analyser yo na lukako banda kala na pesa kutu be héritier ba yembanga banini me nazana na poso Gimalela papa na Elini Malela zoya tokozana donc zoya pa analyser la zo idéologie bato biso toza kwa bakisi njora te ba memo poto na pa mwana mukelo ko le héritier a memo na haja monopause donc ngokoma mukolo ba memo te mais analyser la okende poto yemoko na makambo na yemoko makambutu ya yemoko ozo comprendre donc na pesi batu nyonso mbote Rosel bakwa 1600 phases plus que courant tanta niesi mwana poto ya tanga na Amérique du Sud kuna papa Fidel bakwa Congo Brazzaville vie nguma Blaise na pesi batu nyonso mbote famille bakwa na Paris na pesi mbote analyser la vidéo na wana ebite so ngina bakisa suni pour masolo eza ebe je crois pona lelo na kanti to suki pona lelo na moi to suki wana meto suisa kana profe nde to lobaka basi obalamba na restaurant ba préférer kolamba soso po asukula na mabele libatelo ko asukula na mai na restaurant balamba ka ete Migra Malunda na suki au revoir.